Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous sont fidèles, qui nous suivent de partout. Une fois de plus, le président Simon Ikamba. Il est 3 fois boss, 3 fois patron, 3 fois président. Le boss Simon Ikamba et tout son parti politique Union pour la réussite du Congo, IRCO, soutiennent toutes les bonnes œuvres du président de la République, Fachi Béton. Des très très bonnes choses à toi. 3 fois boss, 3 fois patron, 3 fois président, Simon Ikamba. Merci de continuer à nous être fidèles. Merci beaucoup. Alors, je reçois Monsieur Bruno Bola Luango. Bruno Bola, Motenayo. Et c'est moi on retrouve au lycée, ouais. Donc, Pélis à micro, Bola. Au Pélis. Ok, c'est bon. Vraiment, on a CPL Makasi qu'on retrouvé Laurent Fabrice dans le plateau à CK TV. Oui. Chaîne Yabambiaka. Yabambiaka. Il faudra dire que vous êtes aussi des canaux qui télévision. Bien sûr. Directeur des programmes honoraires. Vraiment, vraiment. Bruno et c'est mon mignon monayo. Osa awa oye polo bela. Croisade avec maman Esther Malela Londi. Tout à fait. Mais na qui en tant que Kinois, en tant que Congolais, na ebi ki ozara na yolo mama kame salemite pona bambula so ebeti na Kisasa et panara so commune morote ou bien quartier morote. Merci pour la question. Na signalé en direct que na déplacé na kena commune na yo. Ah, commune na Lemba. Ah, merci, c'est très bien. Bon, vraiment Mboula ils ont épargné commune mon côté hein. Des dégâts partout, bamsou ba mai côté le bon la bandako, bamsou sou ba bala inondé. Donc transport comme très difficile, embouteillage. Les acquis vraiment facilité. Mais heureusement, bon, Zamba Sungi, n'a eu comme un peu avant émission. Très bien. Comment c'est difficile? C'est difficile. Merci beaucoup, Papa Bruno Bola. Alors, grande croisade avec maman Malela Londi, Esther. Namoni Petemawa, Yambala. Maman Sanjou, oui, elle l'appelle comme ça. Yambala Oyo, Lipamboli Nanga, Ekoleka Ngaite. Nenga nous présenter, biso maman Esther Malela Londi, Azanan. Maman Esther Malela Londi azali prophétesse internationale. Okay. Prophétesse mondiale. Abondelaka pona ba nation, abondelaka pona biso ba congolais, abondelaka pona biso ba kinois, abondelaka pe pona bandimi nyonso ya mboka Congo. Très bien. Vraiment aza mosali na Nzambe oyo na approcher pe na vivre moi makambo ebele pembeni na ye. Vraiment aza mosali na Nzambe ya solo. Très bien. Merci beaucoup. Ayebani na komba maman 100 jours hein. Maman 100 jours. Pourquoi? Maman 100 jours ezaka ka bandimi ba pesa ekomona 100 jours puisque chaque année hein pesa melaki que asalaka jeune ya 100 jours. OK. C'est-à-dire depuis le mois de septembre, décembre, azalaka toujours na ba prière. Pour la nation, pour le monde et puis pour la bakinois nyos. Donc yango bandimi ba pesa ki comme on a maman 100 jours. Okay. Puis c'est banda qui depuis ça fait maintenant aux 15e édition. Très bien. Donc pendant 15 ans ça la kango donc nzamba tia qui vision na et yango azo kobana yango. Très bien. Cette fois-ci par rapport na ndenge zalaki bané écoulé, zalaki un peu pour tout le monde, pendant 100 jours, tout dans la gêne, tout ça. Mais cette fois-ci, Nzamba sengi yemoko nde akota yango. Yemoko akota yango. Et puis na basali, tout autour nae, ba collaborateur nae. Et puis tu clôturer yango le 21 décembre. Très bien. Il y a sans aoui. Voilà, ndena mondial le 21 décembre. J'espère Freddy on a affiché wana ou affiché le biston ça la bien. Temo na moni yambala oyo lipamboli nanga ekolekanga te. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que to bondelaka chaque jour, to bondelaka chaque année, surtout dans le mois de décembre oyo. Pour mois de décembre za makambo ebele. Mois de décembre tozoyo kakandenge mboka eza mwa koningana des morts. Ba mort monsieur brusque ba mort moko ya malamu penza te mama chala mona yo atiki biso vraiment en plein décembre donc to zalaka mingi na attitude à prière
Mais na kati attitude à prière en tant que les humains. Tosengaka Nzambe toujours longévité, tosengaka Nzambe pe mapamboli na ye, tosengaka Bible dit l'argent répond à tout. Puisque avec l'argent, tokoyeba ko se déplacer en bongo. Tokoyeba kolia, il faut que ta wenze mbongo. Tokoyeba otangisa bana po batanga minerva les ambongo. Donc un peu ça, webi difficulté dans la ville à Kinshasa, bakibaza ba difficulté makasi. Alors mama Sanjou alobi yambala oyo tokota mabondeli po lipamboli na biso legati. Puisque toloba kaka bandeko bazana Angola baza bien, bandeko bazana Brazzaville baza bien. Pourquoi pas Bissou? Pourquoi pas Bissou Congo? Très bien. Boko etonda bomengo. Bissou pe to kozala tana minimum. Tozala pe malamu. Yangwana na teme ya mbala oyo lipamboli na yo ekolekate. Poto leki mapamboli pe leka Bissou pa vraiment. Yo distrait. Mais ya mbala oyo tozala distraité pour se concentrer dans le sambo. Très bien. L'autre à toi, le 13, événement le 21, pratiquement dans 8 jours. 8 jours. De Jérusalem. Alors, Papa Bruno Bola, banani ba bengami na croisade oyo mama malela Londi Esther azoko. La croisade wana batu nyoso ba bengami. Ezala ba politicien, ezala ba musicien, ezala ba journaliste, ezala ba administratif. Ezala ba fonctionnaire de batu nyoso, ezala ba chege, ezala de mutu nyoso abengami na croisade wana toya koyoka message ya Sanjou pe ya solo invitation yango toza ko kabola invitation eza neti visa ya kokota 2023 namono kabola canal qui na partout na pesi bango nyoso des années de visa puisque 2023 papa eza maboko Nzambe. Oui. Pour na kokota 2023 Nzambe kaka. OK. Pour maman tshaka mona eba yeke bo la tête ozo fêter. Mais peut s'améliorer. Bande ko ba ko fana est kuna ba eba yeke. Bande ko fana est tala. Donc yango tout est vanité. Tout peut ça nyoso na maboko Nzambe. Alors mingi ba croisade à fin d'année tout le monde va l'église monsieur ça s'attend sous 2 jours de prière, 3 jours de prière, mais ici na monika jour moko le 21. Oui, c'est une journée moko spéciale. Puisque mama Sanjou na staff na ye na basali nyoso baza na jeûne prière à 21 jours. Alors va clôturer en le 21. Il y a un sengami que bisunyo sur le 21 tozala. L'attitude à prière, to bonde la pona mboka na bisu, to bonde la pona mabota na biso, to bonde la pe pona biso moko. Nous avons vraiment atia liboko na e likolo na biso. Merci beaucoup. Alors, adresse eza puis na moni on arrête Tibang. Oui, toza na avenue Bundi numéro 88. Na bandal Chibangu. Au moins comme na Chibangu, na termination à Chibangu supermarché, qui marché zawana. Alors, traverser na ngambo. Au mona panneau ya mama Sanjou zawana. Au kotika avenue on a tout droit. Au leki barabala liboso kati ya mibale 3e 4e barabala de église à maman Sanjou zawana. Très bien. Je suis réponse. Et banda 10h c'est 18h pratiquement à 18h. Ah, pratiquement toute la journée. Toute la journée. Puis c'est la journée mon spécial. Oyo toko pesa Nzambe makambo na biso nyoso. Donc toza na prière vraiment intense. Et ça prière likolo te. Donc toko ta vraiment la profondeur ya prière pour être Nzambe à côté sa biso na 2023. Pe to simba mapamboli na biso. Merci beaucoup. Na moni pe na affiche wa papa apôtre Marc Londi pe. Apôtre Marc Londi yende coach ya Maman Esther, coach pe à église Jésus réponse. Oui, très bien. Merci beaucoup. Alors, Papa Bola, tu si sanayo dans l'espoir que l'obisu tu sanayo. Oui, lundi, mercredi, jeudi, vendredi. Voilà. Wana hors de te suis pas maman Deo, maman programme. Alors, liloba souka soki ko récapituler les sous adresse na heure ici ka milule rosala le 21 décembre pour na maman Malela Londi Esther, maman Sanjou. Ah oui, bon, le 21 décembre, tolobi to bengi batu nyoso.
discrimination ezate ata osambela nona catholique ata osambela kana kimbangiste partout bino nyonso boya journée moko kaka spécial to bondela po na mabota to bondela po na mboka na biso tala est ndenge za kopela moto mutakotia kimia kuna ya solo ezaka nzambe puisque tozana ba richesse ebele ezana est mais tozo kokate tala mboka na biso tozo kokate richesse na mabele mais tala mboka moyen donc il faut ka nzambe nzambe ala biso que toza limité il faut y moko intervention na moko donc tozala on a de 10h à 18h toko bondela pe nzambe akoyoka losambo na biso alors ndeko moso akitina arrêti bangu na kin marché wana numéro nini okiko benga pour se retrouver rapidement. Bon, ndeko soki akitina Chibangu akoki kobenga numéro na ngape 081 504 69 64 Mandela 081 504 69 64. Très bien. Voilà Bengazuyo et puis Ayena avenue orienté numéro 88 quartier Bisengo na commune ya Bandal. Bandal na sengi na ba janyo so canal kin bazanga te bazala to bondela penzana mama Sanjou nzamba kosala ebele. Merci beaucoup Papa Bruno Bola tozela au lobby na bande comme sous na elongo comme ça to bete société na journée le 21 décembre na Bandal na mama Malela Londi Esther mama Sanjou na tema kitoko ya mbaloyo lipamboli na nga ekole kangate. Merci beaucoup Papa Bruno d'être venu. Merci beaucoup Laurent Fabrice. Très bien. Alors, on va continuer avec Patrick Andaoumé dans cette même rubrique et puis